avant to comme non côté ko réclamer bana yo pegnel na lingi to zongi salon batu na makam oyo le baka na réseaux sociaux na ndenge yo au Twitter ka na réseaux sociaux pegnel tiko kokosa batuko pegnel tiko kokosa ba mama mikolo tiko kokosa ba papa mikolo tiko kokosa ba jeune garçon tiko kokosa ba nakata internet maga internet beaucoup plus ça kokosa pegnel yo mutolo ba ke non ba vidéo na ti e panzani ezali ami na ngai ni mutu na pesa ka téléphone okomaka yango tanto bato belé babosani makam oyo lobaka menga na bosa nyongo te côté wana peno beti libanda ni place mo photo lobake no mobali ya ndumba azalaka te par rapport ya nini même ata nzambe moko zo reconnaître que non mobali faut ata mwasi mibale misatu na tali vidéo wana na mi lobeli ke non est-ce que moi na mobali oyo aza mutu o nzamba azali to aza nyama atakutu nyama na ndimi te nyama akoyi ko kende po aboma nyama kutu akosata makambo o papa na biso o awuto sala wana te ozolanda mwasi na yo landa ete na makolo bete ta double pata koya yozo landa na mutuka ozolanda na mutuka otuti tuka liboso nzambe na ngai moso zo tuta wana za mwasi na yo aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonne mokili mabo s'abonner toujours dans la Nzinga TV chaîne invité cette chaîne actualité beau commenter beau partager beau aimer beaucoup émission Betavlore Bandi c'est Francis Moté Chando garçon de Lix l'homme de Betabiloko émission Betabiloko partout dans le monde toujours dans la Nzinga TV chaîne invité cette chaîne actualité tikana vandisa mama la Nzinga moulin investisseur moi ça makasi alonga bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Nzinga alonga bango di bakisela que les la japonaise lenga mokili bimasu ki apembe okumbaka bakoko tikana vandisa movier François Foutila, mon vieux François Foutila, mon konza bameku fondation Foutila da Silva le nombre one mutaleko azate tikana vandisa l'impérateur zakoka moko na kombo Antonio de Bunde sur l'impérateur na kata Dortmund na pese bambo de pese zali tikana vandisa mon vieux adosenga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikabaka ba boss adosenga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikabaka ba na boki misu mpanzi na moni igaka un moto mali yoel mombele 4 fois maman talimo soku Nzambe quelle beauté quelle fochette tikana vandisa mama katokunga de Atlanta la beauté de Atlanta bo s'abonner toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse de chaîne actualité moto na moto actualité sur actualité news sur news makambo sur makambo tozola muka makambo zo bakisama tozola muka et belé babande cause la peigner la koloba nini na dossier ya papa na biso Mike Kalambai et belé babande cause la ngo toyoki mama na biso peigner la lobby mais mama na biso peigner a tumbinde mboka a tumbinde zayi o lobby one zayi pena e kanda poton toyoki ndenga lobby mais analyse nanga mukolo lelo tozoloba par rapport ya dossier ndenge mama na biso peigner la lobby na kosela bino résumé ya peigner ndenga beti papa na biso Mike Kalambai biloko ndenga lobelie ba vérité selon ye ndenga lobby tokoloba pe dossier ya mama na biso oyo mobali na ye atutie na mutuka esali biso pasi ya trop komona mobali na ebite so mobali wana azali plus que sata pota sata mo rayo ke la mutu mame papa na biso naza plus que sata ko tout à mwasi na ye o bazara ndaku moko atutie na mutuka pembala moko te atutie premier tour atutie deuxième tour atutie troisième tour donc on limite mama na biso na minute azali ya kokufa et biso pasi ya trop eta que Francis Moté Chando garçon de Lix toujours na décision na biso autre beta mukolo ya lelo to développer yango mais nazo c'est la bino résumé ya maman na biso peigner le ndenga lobi par rapport ya papa na biso Mike Kalambai pour papa na biso Mike Kalambai mikolo yo azo kangisa bato ya mort mais to kolobaka la vérité to ko bomba te
tozana pona koloba vérité to bangaka nzambe to bangaka nzambe mais na chaîne na biso to fingaka pe mutu te to lobaka vérité osali mabe osali malamu mais to vandi nanu par rapport ya maman na biso penyolo ndinga lobi première biloko première vérité selon maman na biso penyel ndinga lobi première vérité lobi boye isalenga pasi makasi tango lobiango na ki ba chair de poule teleminga mbala mona penyel makambo jango wapi makambo jango penyel lobi bobi ti bomona kangai ba video panza na rawana nde to mona kai soki jackpot soki pe nani soki pe nyendo nde to mona kai wana nde bazo sala bolingo ya ba mitakala to bango ka biemba mo poto banga pe ya mitakala mais penyel ayo ko lo bababi ti bomona ka ba video wana panzani na internet mutu asala ke epanzana ezali pasteur Mike Kalambai yoka biloko penyel oshi makambo wapi abi tito mona kana biso makambo wana nyoso mutasala ngo pasteur na kombo ya pasteur Mike Kalambai pasteur to leki wana premier deuxième ayolo baboué bon matcha ba volume papa Mike Kalambai aza mutema mabe selo penyel ndenga lobi troisième ayolo baboué zo réclamer bana ye mais avant toko mano côté ko réclamer bana yo penyel na lingi to zongi salon batu na makam oyo le baka na réseaux sociaux na ndenge yo o Twitter ka na réseaux sociaux penyel tiko kokosa batuko penyel tiko kokosa ba mama mikolo tiko kokosa ba papa mikolo tiko kokosa ba jeune garçon tiko kokosa ba nakata internet maga internet beaucoup plus ça kokosa penyel yo mutolo ba ke non ba vidéo na ti e panzani ezali ami na ngai ni mutu na pesaka téléphone okomaka yango tango yo kondima po yo kokoma te ami na ngai na pesaka téléphone yende mutu akotaki amoni ba vidéo a publier mais yo moko lisusu na live na yo uti ko solo bike non mutu asalaki ke na ba vidéo ne publier mais ezali pasteur Mike Kalambai te côté wana poto za la juste ta que Francis Motoche no Gaston de Lix l'homme de beta biloko côté wana maman nango beti libanda tantôt bato belé babosani makam oyo lobaka menga na bosa nyongo te côté wana peno beti libanda c'est que okoseli ex mobile na yo makambo okoseli papa ba na yo makambo côté wana na limite peu importe mabe moko boy oyo salaka papa na biso Mike Kalambai to ya salaka yo to ye asala yo to yo muto sala ye je pense pas que akoki ko zwa batu a influencer bango pour ba publier ba vidéo mitakala ya mama bana été place wana na ndimité le ba mutonga zaka satan le ba mutonga zaka diable le ba mutonga zaka mutuma bazanga mawa mais place wana ndimengo te mamo beti libanda okoseli ex mobile no makambo mais soki to yi côté ozo senga bana ozo réclamer bana mama na ngai moni place mo photo lo bakeno mobali ya ndumba azalaka te par rapport à nini même ata nzambe moko azo reconnaître que non mobali faut attendre moi si mi balé misatu so tozongi na ba bible to mona ba Salomo to mona ba nani to nzambe abi aimer vo les ba pluriel même ata moko azo reconnaître que non te ba na nga moi mi balé moko za pena moi si mo mi balé mo misatu mais mobali ndumba za raté mais moi si ndumba za laka prévenir ba musicien ba yemba yango moi si azaka mibali te banda bokoko na biso batikala jamais ko lobake non mobali azaka na basi mibali te banda bokoko na biso prévenir mobali soka tricher ezaka ndenge mususu moi si soka tricher o ka pena que non ndako kufi ko kufa po moi si azwaka mobali apesaka moi azwaka yo oko réclamer bana po pesa bango éducation na par rapport à nini to mona ki yo malgré coup babi que non moko bakanga sentiment na bango te fo mutu akende na ba place mo pe tantôt alongola ba stress mais tout le monde a conseil à Fab Gaz Maestro une éducation ngo pesa bana tout le monde a conseil à Fab Gaz Maestro zo bamba mbongo moitié ni moitié ni nga pona ngai
maman na biso peigné ko se plaindre te ko lela te nebi ko lela po bana bakei bana déjà ko bakenda mais problème eza nini papa na biso meka lambai eza mbala liboso nga zo bango eza mbala liboso asala makambo oyo nani asala lisumu te abambanga libanga ana kati mission bete bloko elenga biloko totika ye to sepela kutu azwa mwasi oyo abokola bana wana bien mais tango na landi makambo oyo maman na biso peigné olobaki na live na yo mais ngai pour moi nous avons été étonnés par rapport que non maman ozo souhaité les bana mabe mais comment expliquer maman oyo ovani na ban ovani o même non 9 mois libumu o komati na niveau o souhaité les bana mabe non peu importe papa na bango salaki mabe ndenge yo lobi souhaité les bana yo malamu souhaité les bana que non ne bazan en éducation malamu na limite mon parent o muto salaka akenda baby c'est éducation e bana ye je pense pas mais pour moi si au sali mabe o yebanaki na internet mobali au sali mabe o epanzani na internet nga pona ngai surtout zali na ba pays mo beza développer mais bana banga ba ketando na borfelina mo ya ba bien orphelina wana e bandisi ko boko la bana e pesa ba pena éducation oui na ba poto za ka bongwa oui bana poto bota langa boye mambo na zoloba na poto soki maman déconner papa déconner donc mundela osani na récupérer bana mundela ko récupérer bana papa c'est bango éducation est bien bon biso peut tous en Afrique mais na limite papa na biso mai kalamba ya ko linga mwasi mo po abebi c'est éducation e bana non aza muto pe mutu na raisonnaka aza muto yo ayebi pe nzambe malgré mutazanga kama bete malgré toza ba angeluté aza pe muto ayebi nzambe akopesa bana éducation ya bien mais maman na biso pegnel tika ko souhaiter les bana mabe ko souhaiter éducation ya bana bebate pour ceux qui mon éducation baby ils appellent ka faute ya yo maman ko souhaiter bana wana vina bango za mabete non oza maman tangu bana na yo bazai pa mbele na obo boyani boakela bango ka ba fleur boakela bana na yo ata boakela mobali te pour na yebi que non lelo na mokile koma que non après l'amour c'est la rando mokile koma bon après l'amour c'est la rando mais boakela ta bana na yo o mema bango 9 mois libumu ba fleur eta que maman makambo lobaki pona bana eza bien te retirer parole na yo tout côté non dossier ya ndeko mobali oyo abomi mwasi na ye nga tang na tali vidéo wana na mi lobeli ke non est-ce que mwana mobali oyo aza mutu oyo nzamba sali to aza nyama atakutu nyama na ndimi te nyama akoyi ko kende po aboma nyama kutu akosata makambo oyo papa na biso oyo awuti osala wana te peu importe zuwa moi le muso na ba ke non atakutu likambo ngo lekeli ondelu atakutu boyeli makambo social ya mbongo bana po mikolo poto nde mbongo bana nde yango nde koma problème mbongo bana okomona mama bebi ke no mo ongamu na kozwa ngande muna kozwa mbongo bana oka papa bebi ke no te mo ongande muna kozwa mbongo bana des autres de continue na poto ba divorce continue belé na poto par rapport ya makambo ya mbongo bana social to landeli ba information elo oni ne sali ke non mobali wana aboma mwasi na ye na niveau kandango ya ndenge nini ozolanda mwasi na yo landa ete na makolo bete ta double pata koya do yozo landa ye na mutuka ozolanda na mutuka otutie tuka liboso nzambe na ngai moso zo tuta wana za mwasi na yo moso zo tuta na mama bana yo moso zo tuta na mwasi oyo alongola ko ba stress et bon ngata tuta na première tour to ko benga ota mvutument ke a tuti mwasi na ye na première tour tanto za mvutument kande lekaki nde to mona batu muso anga sala ba je aye pa tuta ye akangi frein abangisi ye
Mais tout la vidéo, tout à liboso. Pouah! Et bon, à tes ciliers, tantôt moi, ça cause de ta bâtisse, ta ciment, ta poto, banini. Et si on a été, oh, yé, l'issue pour la deuxième tour. Oh, tout est sous moi, si na yo, maman bana yo, m'ta le gonoko ba stress. Oh, tout est sous la deuxième, pe moi, ça zo gang, et talioté. Oh, tout est na deuxième tour. Oh, bomi, moi, si na yo, soit disant ceux qui de toyoki makambu ya social ya bana sina yo o ya beauté la bana yo toujours mona basi misu bazana ba Europe na ba Paris wana na bamboke belé ata lingi mobali na ye azana Afrique de moi ça ko beta 70 tours ko memote basa lo ba timbeli basa pote belé ba timbeli ako memo na poto o komi no balukeli o komi na onde nguma yozo mona mwasi mususu azana na Paris aye na Congo akotiko mobali akotela misu tina suka akoboya ko memo na poto akoyaka tonto na Afrika azui zeme akenango o papa bana na kobengisa me akobengisa pe papa na bana te pona ba makambo boye to komi wapi bandeko na biso ya mibali ata kutu zuwa ngo oza mutema mabe oza méchant oza méchant koboma mwasi boye aza na famille na ye ti aza na poto kuna eza na bafamille ebele batalelaka ye na baconnaissance obike so moto aza na poto kuna eza bato ebele batelelaka bango na baconnaissance yo ntango obomi ye bongo ka ndenge obomi ye mpe bongo ozalaka na mwasi mpe mosusu siko famille na ye estce yo mobali obanda otindela ata mama na bango ata 100 euro ata 50 euro ata 20 euro apamba oyo tanto kunde bozaka ne bongo tindela ta famille mbongo te bosko ndenga kufi uza mutema mabe yonga nazo te ya base belé ya poto bino bato botala ngai ba mama na respectaka bino makasi botala mibali ope bokolinga mobali musoko moneta mobali on a moné bien profil pene longa ba sérieux tanto moyibi nde ye esro munene nde ye base ya poto botimbela botala pe mibalo pe bokoyi kolinga bonga pona ngai na okondane mama na biso wana te apesi confiance pe mobali na ye mais tala makambo mobali asali pe apa wana to moni susu mobali moko mwasa meme susu kana poto makambo to bapeka yango oyo mwasa meme na poto tuka liboso escokano mwasi wana mbongo ebele mais mwasa tika ye deuxième tour bakandongo soki ya ndenge nini soki oza maître kende bunda na Shakisha soki oza maître kende bunda na Shakisha soki oza maître kende bunda na bacompétition kuna na États-Unis okosalaki maître na yo na nzoto ya mwasi te okosalaki maître na yo na nzoto ya mwasi na yo te ya mama bana na yo te ozaki maître na Afrique ozaki combien moi ça longola memi on a poto on a dossier mususu okomi kuno bomi mwasi na yo obomi mwasi na yo o pratiquer ce ko ki maître no pena go na nzoto mwasi na yo biso to ebi ke no ba sportif ba bundaka nde na kati ya ring ba sportif ba bundaka nde na compétition moko boye quelconque bino ba maître bokoma ko longola ba compétition et comment na banzoto basi na bino vous avez méchant vous avez mis mon bébé bon mais ma reçu mbali na pototé oui ozana en Afrique tika ka na Afrique awa au fin de 3 mois na poto oye mo 1 mois na poto au fin de mbali na yo au komi na zemi au kena poto kuna au boti mobala tika likara awa mais oui bokenda tambongo mais il y a bien peu bazali siko est-ce que moi c'est poto à considérer comme masusu mobali na Afrique na ba makambo zo leka oyo na makambo ko bomaka bandeko na biso ya basi et ça biso passe ya trop ya omona ba congolaise bazo kufa bato bazo boma bango peka bandeko na biso moko ba congolais donc congolais zo boma ka ndeko na ye moko et bongo sikoyo
ba oya ba pa ya ba osala bango ndenge nini. Bon s'abonner toujours, bon commenter, bon partager, bon aimer. Nazaki na moi kanda makasi ya komona ke non tolingaka soki bat bo balani bozala bien ke bo bomana. Bozala bien ke bo bomana. Soki to zongi na mama na biso penyen ozali lo mote oyo yiko koloba oyo to yiko yokela yo. Okoloba na yo mais yeba ke majorité nyonso koloba to mono ka lukuta po osali buzoba ya makasi osala buzoba ya makasi. Tikana vandisa mon vieux François Futila mokonzi bambeku fondation Futila da Silva le nombre one mutaleko azate bon s'abonner toujours na Katala Nzinga TV bon commenter bon partager bon aimer tikana vandisa maman la Nzinga moulin vesedora mosa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Nzinga longa bango di bakisa ka sous la japonaise lenga mokili bima suka pembe okumbaka bakoko tikana vandisa igaka un autre mandi Yolan Mumbele 4 femmes motali moso kumisi nzambe. Quelle beauté, quelle telle qu'elle faut chercher quand on dit ça boss à 250 mètres 5 qui n'a toujours motomoko bien bikaba tikana vandi ça l'impérateur zakaka moko na kombo Antonio de Bunde c'est l'impérateur na kata Dortmund na PC bambote pesa zali tikana vandi ça mama katokunga la beauté de Atlanta na PC bambote pesa zali tikana vandi ça bateau nyoso bolingaka Francis Motechano mobala mbinga 3 mètres 45 l'homme de bête bloqué lenga bloko to fingi mutute to lbika vérité. To le bika la vérité par rapport à ndenge maman na biso penyel alobaki et pas papa na biso mekalamba mais majorité au kosi ebele tika bana bavana ndenga kimia ko troubler milimo ya bana te papa na biso mekalamba za muto a raisonnaka akozwaka mwasi oyo akoboko la pe bana bien para moko to ko linga ke non apesa bana ye éducation ya mabe. Bon s'abonner toujours na Katala Nzinga TV, bon commenter, bon partager, bon aimer. Na mona ki commenter, bat bo senga numéro nanga yangwana. Parce que moni Francis Motechano wana don numéro nanga yangwana na seka émission na biso numéro nanga yangwana. Donc ko senga nga numéro na commentaire te, senga numéro donc numéro nanga yangwana ko melanga kamba moko pesa la bien makasi. To mona ki mutu mozo kusenga numéro na kata commentaire. Merci beaucoup baton sur botel rabiso, vous a toujours branché na Katala Nzinga TV. Chaîne à vitesse, c'est chaîne actualité. Tu écoutes une émission Beta Bloc Mbalasima. Toujours na Katala Nzinga TV. Chaîne à vitesse, chaîne actualité. Merci beaucoup. Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana. Mama malamu. Dala evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Nzinga. Mama ayebi kosolola. Balobito s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yoka kite o na mona kite tala e wana mama kitoko evandeli malamu la reine